On a maintenant supposé à la Marseille, non bien la kamikaze de la presse. Na émission na bino les rencarts. Quand on est sabino que jet privé nanga, ceux qui quittent c'est que Maramosa est vraiment sérieux quoi. Et le jet privé nanga est quitté par Ken puis na satellite. Tant on a déjà Ken puis on sentir déjà que pression aux alamakasi. Pourquoi Marseille non bien? Jet ne quitte pas Ken, tout ça, le conflit au régné au binos boyebi entre Efuna, Freddy Akimbe. Bazo wele la nini. Ken peut la cérémonie, bazo soit na bamatika, soit na pâture fi. Mais les sous sont azui, les sous Freddy Akimbe. Est-ce que bazo wele la basi teto? Yem ta sali que Freddy Akimbe, moi c'est aboye na poto ton dengenine. Tu reçois on a Ken, peut être retourner na. Est-ce que ba journaliste ba ko sala ba quand n'était au commis na Karine Mokonzi sali aye, Gloria Olangi pas sali aye. Est-ce que vraiment il zalato ou zalaté? Peut-être lobela d'abord n'enge hérité Watanabe azuba musicien à maison mère. Azolu ka conflit na wera. To ezaka stratégie ni to tout na Ken Piana. Bonjour Ken. Bonjour Marciano Mbia. Marciano Mbia, bonjour na yo, bonjour na Matou Idole, il y a Deborah Bofando. Donc bonjour na bande retour. Champagne overdose na Mada City dans Cape Town wana Trezege Muzala Demidie Youssouf Pourada donc na sepeli atro Marciano Mbia ndenge se déplacer oyo lukanga donc awa toza na résidence ya docteur Hakim docteur aye Sarabasi moi mwela donc ça la toujours bien. Ouais Ken Piana o choli biso muke. Na choli te na bi ke yoza ozana no mineur on comprendre mokili pe mususu luka docteur Hakim donc donc c'est ça ozana no mineur oyebi na makambo mokili te c'est normal ozala na no mais on comprendre ba faire o luko fungwa makaka. Ah oui, merci vraiment Ken Piana. Et les autres, ça Ken Piana, on a plateau les ronca. Ken Piana, tu dis d'abord, avant de côté la question, la biso voyage na yo Afrique du Sud. Et l'équipe malam, tout l'équipe malam. Et le gars qui bien makasi Marciano Mbia, bien makasi yo zo mona santé ote. Est-ce que yo koyamba net matika songo ou bien nani omone na santé vraiment? Voyage na l'équipe pepele à danger. Donc pepele ozomona nzoto batasha ngungeza te donc eloko moko eza te elakisi ke moto auti pena na mboka malili place ngungeza te nzinzeza te nzambe baconnexion ma trop donc voyage l'équipe pepele Marciano. Mais Ken Piana to yeba voyage wana batu mingi bazolo ba ke ezali ba musicien mutu ba check na liste a même na Afrique du Sud ko to yeba yo zo ke de voyage personnel to ezali musicien moko boy nde azali ko zala kwa na sima na yo comme sponsor na yo pona a faire voyage ça. Et ça là, on a plaisir à trop. Ceux qui musiciens, mais ils voyage. Et ça là, on a plaisir à trop. Mais les musiciens, on a catégorie que c'est ni. On a moutako mais mangam sou na ba jeune pena na ba jeune. Musiciens on a comme mangam na ba jeune o alelo à part héritier. Nandimite na kondi ma mutumsu to voyager naï. Biso to peser to abatu mo boy ba we rande ba comme ma biso. Ba papa chéri ba comme ma biso ba Kofi Olomide. Ba faire gola toi ba tout monde ba falinde ba ko mema biso mais ça n'importe qui te ndako déplacer Ken Piana ici mbate. Mais est-ce que bato baso transpaningi ba yeba ezalaki na ba propre moyen na yo nde okendaki Afrique du Sud to ezana musicien hérité Watanabe nde asaki comme sponsor na. Bon ezalaka na propre moyen nyonso dépendara na musala ozo sala nde bimiselo ba moyen. Héritier Watanabe a payé $2,500 par rapport à Moussala na Saragi na Angola. Na profité na kati ya $2,500 wana. Na sombi pe billet. Soki botoni vient na Matou Idole. Tozalaki na Angola. Ayebi pe monter mbongo apesa ngai. Donc na profité ki na sombi pe billet na nga na ye na matina ba frère d'ici. Mais kuna l'équipe pele na kuta na ba vient na ba Louison Mbata, ba champagne overdose. Na kuta nsko na batunde belé makasi Marciano. Na moni voyage à Touro au pas fou qui par rapport au Kendara avant on est voyage en ça. Te liboso na Kendara 2 semaines, Touro na autre sala 1 mois. Da Touro na beti 1 mois complet. Ba malili tout esile linga na nzoto. Donc ba momia mindele bazolanda ngai, ba metisi bazolanda. Donc Touro pena voyage l'équipe bien. Ah oui, merci vraiment Nabino Bozota la chose comprendre que tout ça na Ken Piana. Mais ming elo ko sali que Marcelo Mbia na ya ko eza actualité oyo ezali ko régner mikolo mingi na internet ba si juste chama yo ngina ko kono na munoko na yo. Bozo wele la nini na Freddy Akimbe.
nayebi te bato tu botunanga question na comprendre te. C'est comme si vous comparez nga na Freddy Akimbe yango. Freddy Akimbe azali patron à site. Te Freddy Akimbe mikolo azoluka bomisa vie na Adolphe Dominguez na attention. Aza mutu azala ko sala misala très bien par Adolphe Dominguez. Kosukwele baquette, konikela basuki lot, kosukwele ba chaussette, basani, ye mutazalaki yermo banzungu afufu minene wana. Moi bana misala Adolphe Dominguez abasi bakokalamba pena fufu ya munene pena banzunga minene te. So Freddy Akimbe nde azara fansa pena nzunga fufu pena na ser likolo. Donc azolamba pena très donc mutu azala se pelsa ve na so tata Dominguez. Na bana ne misala nyonso c'était Freddy Akimbe. Yango vie a forma ka pa commissaire cameraman que partout via bano voyager batambola na tant que cameraman privé na. Mais le coup d'état au Freddy Akimbe sala vient na Adolphe Dominguez akima e kaka boye. Donc akima musala ponga ba série mo bona kenda kuta vient na Adolphe Dominguez. Ponga na to beta mingi mwa Swahili na tuna e mkubwa uwe mwenye iko na vala maketi ni nani? Singa biko mtu wangu ya kazi yeye anafanya kazi mzuri ya yeye ndio anavalaka mango yote nyoko naona huku ni yeye ndio anavalaka. Mais Ken Piana on ozali o provoquer Freddy Akimbe parce que ce serait bien que Freddy Akimbe azali journaliste et pas patron site internet. Bobenga ke journaliste ndeni bobenga nyama na kombo na eti. Yo benga Freddy Akimbe journaliste ndeni mutalamba rafufa musicien. Muto wa leki na étape wa lambela musicien fufu muto wa leki na étape que chaque tongo a contrôler congélateur biloko lala qui fa chauffer les musiciens. Mais Ken Piana apparemment ozana moi n teno mona moi sa poto abali asombe les voitures à catch ndoromo kele moi likunyo telika Freddy Akimbe à l'équipe sur la moins vitesse. Côté na nu boye na boulot pena pona moi sa kokana mte. Peut-être moi si ango pa linga kera na loenge peut-être moi si ango passer à comprendre na ya. Est-ce que bolinga ngo ezaka pour la moto akomaka pas même na deuxième vitesse net Freddy Akimbe wana ba minene bongo mobali nanu ya munene bongo ya taille bongo Maxano Mbia ata un jour soki peno bando sala choix mibali na ndimite yo sala choix ya moto net Freddy Akimbe ndenge azali wana vraiment hôtel na libumu forme ga ya libumu na no hôtel ke no ya tabali mwasi donc bando sala libumu wana ga bando beta na tola moi pek dans libumu wana donc il y a des autres. Mais Ken Piana yo moza trop conflictuel ba série moko ozo finga matika songo lelo comme suna Kimbe après ce quoi Kimbe et ozana nazo se les sarande bango gaz o mona teke matika songo depa luka guerre na Ken Piana lelo batu balingi le soute na poto o mona teye moko comprendre que face na ngao batu balingi ngo soute na poto comme olata na ba masque avant ça l'émission poizo mona face normal donc esimba te akomi olata na masque tika bon na ebite soki yo ebite azobi benga double mati donc ala ta masque pour un masque batu neti mutu mususu ndo sa l'émission mais bana poto mutala ta masque wana ezaka ka ye elongi ana bokima ka vraiment. Oh là 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 là. Ah oui, naza sûr que bon lundi ken pose éclaircissement na question oh siko makambo comme ko le canon mikolo il y a ba ekiri oh ngai nani mutu ya Karine Mokonzi onga mutu ya Olangio étant que journaliste et professionnel au sali déjà plus de 10 ans na nin ona musala o est-ce que ça est normal que journaliste mon a salaire quand bon ndengo ucholo ba tozu ba kami bale wana bandeko na so basala côté tozu Léopard Karine Mokonzi côté tozu le Kardashian Gloire Olangi bango mibale ana soko tali bango ba filmo bona ba kutu ata sans na bango te ba filmo sans impact sans idéologie na ebite soki to classer bango na ko pesa bango ba moni net Olangi wana a voyagé moi mingi monte ke onde asasu moi kilo rosala ya eka parce que abi ke tant ko sem azala ba sponsor na ba ko pese mo yo sko so ba ke baza sans tende il fallait pour pas yembati eloko leki diama yango eloko esombisanga motuka yango eloko memanga ba voyage yango ba fe mususu be ba voyage ka na eloko fali ayembaki ti yo kasi na ndenga musala pena yo saka na musala pena memo ba avion
yo mona ete ke kaka moto ozoloba wana bakendaki Angola bamemaki na bisi azongai na bisi omeye alobi ke basombeli ye voiture epai ya Adolphe Mutu bacila mwina batiaki meme na bapage oyo page monene paparazi. Bon, soki basombeli ye voiture na obetele maboko mpo na ye na Karine Mokonzi depuis babanda mosala oyo bazalaka bapieton munoko ebele bazalaka bapieton. Bon nayebi te na bajo balanda bango wana jo mobimba mpo ozala nsima Karine vraiment mingimingi kaka bapede na bapede nde bazala nsima na bango wana bato wana mibale wana. Mais ken piana tozala nanu sérieux na makambo oyo tozoloba ngai nasala kamikaze de la presse na bangaka te. Mais yo mingimingi tomonaki okoma mingi na fi o Karine Mokonzi bozalaki ne partout mais lelo ndenge okomi osala neti moi genre nanane Karine Mokonzi bozalaki nini te. Karine Mokonzi aza master na ngai mais nakoencourage babétise basala wana te ya baléopard na ya balekardasha yo kanisi Gloire Olangi mpe aza pire petite sœur na Gloire Olangi na Karine Mokonzi bango to baba pire petite sœur mais batika kodistraire bato yo soki bateke bagroupe théâtral tout ya Congo ekufi mpo na bana wana mibale nandeni. Oh, lelo yo ozomona teke saisi atikani kaka comédie ya publicité mpo baacteur tout bakimi baacteur tout bakomi na wango na kati ya le Kardasha bakomi osimba lisango bapoza bato baquestion baacteur ya bagroupe théâtral ebele batiki théâtre bakoti na bango na équipe nationale bakomi opose bato baquestion. Exemple tozwa neti acteur moko oyo aza mpe master na ngai Adam Suluzolo, c'est un comédien yo yebi na groupe à Caleb. Pour n'attendre à combo à battre belete, n'a pas ces exemples mon connaît Adam Suluzolo, c'est un comédien. Mais il y a quand même un sala musala n'est bien parce que azola qui sabi son identité qui est nazana un comédien, mais naza pas chroniqueur. Parce que ebelene c'est quoi bati qui pena théâtre totalement. Ba yeka na monde chronique, yango zo mona ba vient na so ba vient radio si. Ba kima na bango ba kenda poto ba fandi po ba acteur tout ba comme bato lisango. Aujourd'hui ça azo tourner sur pièce à théâtre te po ba acteur tout ba comme na bango ba tu ya gosi ba lisango. Ken pena yo zali muta polémique vraiment. Oui, ken pena siko tolingi to tuna d'abord. Yo ozali pe muto otambola na ba Weranson, otambola na ba Jibe ba musicien belé. Mais acto mission asali watana be kozwa ba musicien ya Wera. Est-ce que sali malam? Bon, pour nga soyi mutazune musicien mutu nga na sepelaka. Pour nga naza muta polémique. Nga linga place polémique ezo régner pour na profiter na actualité. Donc pour nga na abete l'héritier pena maboko na ndenge ba na clepe ba yesheye. Donc nga za nga muta polémique et ba mouvement ezo panzana nde plaisir na nga yango wana. Ken pena monte ke Wera so ko atali lo ba petit oyo atrahir nga. Oye bongo ngane atinda pena ba mikolo neti Olivier Mukolo bongo Anacle Mukolo bongo ngane na pesa bango décision na bango toyoki baye pa héritier nga zalaki na ba Afrique du Sud na yoki na bia actualité ya polémique et matisiko pot biso to na besoin ya polémique nga na salema na za fui ya polémique polémique eza na Kinshasa ndenga ipe émission zo vivre nga soki polémique eza te émission ekufa nga susi na ngeza ba mouvement ya mso nyonso akine panzana pour polémique ezonga ponga na régner yo kasi na za besoin ba mise bazala ini. Bien sûr que oui mon gars que mise surtout asangana muninga po ezala bien bako sangana mwata mo boy même biso to besoin pe mwata mo ko boy faut bazala pe diviser pour biso pe ba émission qui ndepé bien actualité ya polémique wana ezo memara musique na biso liboso. Ah oui, dans ça sur que bozo landa ken pena bozo comprendre vraiment ken pena tongi to yeba. Est-ce que vraiment fali ipu pandenge aloba qui concerne apote zozong. Est-ce que ekosimba parce que na moni combattante munene ko commandera abi que concert ya fallait robeta maté ya wata pe robeta maté. Combattant no tangi na no so tali bien. Azana nous faut combattre d'abord. Azana nous faut combattre. Na sens que vrai combattant rotira nde poto ye awa na Kinshasa mboka ngo yo zokanela batu yako sala ki combattant ngo awa totala yo nanu na habite fali ngo sala nini yo fali ngo sala nini yango héritier sala nini yango poto zo comprendre so sens ki combattant ngo te yako pexera ba musique ya ko pexera ba musique ndeki combattant o mais bango balobi ke fali akoki kobeta te parce que azali mutu ali mbongo ya président de la République on babi ke abeta te bongo so fali ali mbongo ya président na ya mboka
biso nyonso tolia mbongo ka ya président mboka ti pourquoi congolais résister boye et résister eza po président de la république andimaki mbongo wana ezala même ngai même yo même combattant wana po combattant azala na poto même mama ya combattant wana oyo aza na kini alia kaka mbongo ya mboko oyo nani yango atombola musapike mbongo ya mboko alia yango te seke bakanela biso nyonso bacongolais ke nyo mutu nyonso oyo alia franc congolais anyata likolo ne na poto te oyebi te ke bacombattant na poto soki bayoki message oyo olobi bakobeta frappe soki oke poto babetelanga frappe ya nini mboka wana eza ya bango mboka wana pene eza ya bango nde babulaka mboka wana eza ya bango eza ya bango te nga alobi soki balobi mpo bino boliaka mbongo ya président de la république seke bakanela na babebe oyo babotami lelo oyo tokenda kofutela bango maternité na foi congolais bakanela na babebe wana bakanela bango soki baotika lese ale mpa bacongolais mosusu baokota pourquoi pa bazokale fale yo somona place ifali mpo bakendo apesa ya président mbote po soki mpo na mbongo biso tu toliaka mbongo wana siko balakisa biso tolongo na on était pa mbongo balakisa biso nzembo peut-être oyo fali ayembelaki bato ya mboka bien mbote oyo fali apesaki parce que soki mpo na mbongo donc seke biso nyonso bakanela biso mais ken petoni te est-ce que Watanabe concerné est-ce que osimba bon concert wana vraiment kosimba po bambwa minene wana vraiment nayebi te concert wana pene kosimba concert wana kosimba eza bacombattant mosusu mpe balingi na bango ndula tozwi neti lizarazu alingi ndule lizarazu ye azwa priye ndule tozwi res kazadi azwa priye ndule tozwi vie na biso boketu premier azwa priye ndule ozo comprendre mais ken moi te ke wana okomo kotsa bango na kati ya conflit parce que na talaki kokomandera basangani vraiment be balobi que concert ekobetama te soki fali ayo soit Watanabe bakobeta bango te bango na minute oyo bato bachange mwa bavie bachange mwa bavie na bango bato mosusu bacomprendre ke non bamusicien na biso mpe ere moko boye tokondana bango pamba bango balingaka bambongo fali alia na baconcert na beta aya otonga Congo nani yango explikaka bino ke bamusicien babongisa mboko non concert ekobeta mpo bato bakomi kocomprendre ke trop c'est trop eloko to ezalaka na début nango ezalaka mpe na fin nango donc trop c'est trop déjà donc nous le faisons. Ah oui, nasa sûr que bino bozolanda biso bozo comprendre. Merci mingi na Guilain Voutou bambote na yango wana vraiment et na papi kumbi bozo soutenir toujours Marciano Mbia et quel ni penatongi to yeba d'abord est-ce que concert au Ferrego la abetu na réussi et simbi to simbité selon yo. Bon selon la tala ba image concert ana simbia en tout cas bande kwa réussi bambote bande kwa réussi bambote bande kwa réussi obi ke fait na sonyo kalongo pa bete na frais d'ici o abete na frais d'ici 1500 rand des années $110 plein à craquer mais lelo ken beto komo yo kayo komo ndima faire gola mais faire oyo a fingara yo a kangisaka yo kutu mais le tozomona yo komo ndima ye monte ke moi au community ko banga faire même pour na soki a cheba voyage à poto amema opete déjà na kongandi ma mutu na eloko ya bien asali neti faire concert na yo ya réussi vraiment ya Moscou wana vraiment asali plein na ye to moni yango na ba image ko na boya plein o faire asali pourquoi ataki mutema mabe yango ataki mutema mabe yango to boya ye pourquoi asali concert na ye eleki nango kitoko eleki kitoko il faut to féliciter ye za na ndenga mabete. Ah oui, c'est sûr que Bolandi Ken Piana, ça journaliste professionnel, bon ça tout cas Kena et Lobenae, ça toujours professionnel. Ken donc comment la personne a souka, il y a émission oyo. Lobani on comme ça na ba fan na bazota la yo, est-ce que peut hériter Watanabe a chopé na liste ou soit poni ka batunsu yo otika. Bon, ça tali bien liste héritier Watanabe, héritier lobaga ça la liste était après si charge ya muto ça la liste pas tu refi. Donc il y a des questions qui n'a pas tué refi. Voilà ce que pas tué refi Bertoni. Héritier dans lobby muta chargé il y a liste ba journaliste pas tué refi. Donc ça va lingo tout na journaliste ni na rokende tout n'a pas tué refi. Pour y en a chargé. Héritier lobby
journaliste oyo akomema ba journaliste ezande pacho yende basimbisi charge ya liste tosala ni alobi pacho nde aza conseiller spirituel na ye ya butu na ye donc pacho nde face à la liste toyebi te msu place balokaka pe ensemble toyebi te bo apesi ye liste totala nanu so pacho akotia biso toyebi te. Ah oui, mais on a vu que pas tu aurais fait autre parce que vous avez master depuis ta la caca. Mais quel le bannière ce qu'on va inviter aux autres là, bateau batalio plutôt bateau batalio na extérieur puis bateau batalio na Kinshasa. Ah, le bannière ko lo bana bango peut ngito yeba. Est-ce que Freddy Akimbe au tikieto aux alika ko nyonga? Te Freddy Akimbe kutu na kamwande ba question na ezo elanga Freddy Akimbe aza mutu tozolela beaucoup plus azongela tata azokemba tata azokemba za na souci tata ana mbongo ebele mais moto azomankera Freddy Akimbe po baflere na ndako na lupango tata ekolia bapeluzi pene ekolia piscine wana moto alava yango biaka Freddy Akimbe donc il va luka zonga kuna yenda yebaka place batekaka bakisi ya nettoyage ya piscine donc il vient nanga tata ana souci trop osa comprendre yenda yebaka bakisi oyo batiaka na batoilette ya lupango tata donc tata aza pena na besoin ya Freddy Akimbe donc Freddy Akimbe na osenga vraiment ozongela musala po vie na biso pe akoma siko à l'aise zongela pena musala pa tata Dominguez esala biso bien. Ah oui, merci vraiment à Ken Fernandingo Dime ko le kan émission nanga ceux qui sont net nga la bengi oboya tous toujours disponible c'est nga bien et to côté madame so pour que to mettre fin na émission oyo merci vraiment na bato so botala kinga et merci mingi na yo Ken ba mwa bambote na bato bazotala yo pe li lobanini okoki ko lobana bango. Bon, Carlos Kabasu le plus noble va congolais déjà na PC bambote Richard Amelel international Angel Moussoeli Makizembe venanga papi Kelly Rife Kisombe donc bon s'abonner trop na site ya Marciano Mbia site Congo Lipanda Congo Milolo Africa World ba site belé bondeni ba site belé boy Marciano pour na promoter patient ilolo car ya mbongo yo yebi patient ilolo yo yebi car ya mbongo masananga lidor Rigo, RMV, venanga Luison Mbata, toujours Nata, merci. Ah oui, merci vraiment à Bino Sozaki branché connecté na émission Marciano Mbia. So se pene na latiboé, on peut ça merci la griffe moko zola tsanga Paris Londres Kin Hero Fashion ya Carlos Malungu et bon là ta kitoko kanenga na lati. Merci mingi na Francis wala. Ozaki na caméra Guilhem Vutu basanga na mokili mo na koka yote parce que ozaka Guilhem Vutu. Mambote na yangwana na tozoka bana mingi na nzembo oyo ya Papi Kumbi le secret du mariage. Et là, on ça pour que les balles en abisso, et ça va toujours Clarisse des Vatican, la crème des bandales, Franck Akifuka, Laure Malalou, bienvenue et ça lit bien. C'est pour ce là, on peut s'accorder merci Nanzambe pour azobater langa, ni nazo zanabo moi. Merci ming na les boss de boss Freddy Pia, Thierry Piokolo, Mambote no yangwana Freddy Thierry Pia Piokolo, Mambote no yangwana lik na montage zala solver na montage et ça la bien. Bye bye, on a tout à la prochaine. Si j'ai Moussoussou, n'a invité Moussoussou pour ça la biso.